So va jouer dans le camp viol, dans le camp boya nini. Et pour moi si viol, même ta moi na meni obikate, bien na mboko ya. Ajo mbulo papa chéra komi nango, akota boloko, akoka boloko. Ben mbulo ngapi na komi na kota boloko. Boya. Solo la vérité. Eza pasi. Mwana suki eza pasi. Soka yeba kiki binadam baboti na ye nakena eloko nina kena soki eloko ezo en plein bopo ye mongo nem talinga Solo la vérité. mopa wa ebe ntere nini asali pourtant de mwana ntuka azo confirmer non papa confie azobenga nga et tout Azana ba voice. azana ba voice ce sont des épreuves soki eza mabongo et tant que les jeunes n'habitent pas mboka eza mabila salité Solo la vérité. souci na ngai ezali salaire à RTNC ebonga salaire à RTNC chef de l'état sunga RTNC Fachi Beton yoka kolela ba gens à RTNC pas ko kosela ba syndicat ma problème oh ba syndicat ba bata M23 papa bata M23 na RTNC bazate bata M23 na RTNC bazate RTNC eza chaîne au milieu du village. Combien de fois RTNC Zokufa pour Namboka? Solo la vérité chante enfant. Toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne. Avec Miguel Niemba, tout se donne. Bonjour, bonsoir, chers internautes. Bienvenue dans notre émission Dis-moi tout, dans Solo la vérité. Très content de vous voir encore une fois de plus. Et je vous dis merci pour vos likes. Merci comment vous vous êtes abonnés et continuez à nous suivre. Nous sommes dans Dis-moi tout dans Solo la vérité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une personne qui est spéciale pour moi, parce que vous allez découvrir. Bonjour, chers collègues. Bonjour, maman Nangaï. Bonjour. Présentez-vous. Qui vous êtes? Ah, maman, Ngaï Ndeko Hussein Dala. Ngaï Ndeko Hussein Dala, Nazali, Oye Bengami Kongomani, Awa na mkili ya poto. Hussein Indala, Azali Mutu Oyo, Auti na Congo. Na Congo, Auti ko sala pe na chaîne Ebengi Yamboka RTNC. Et tant que reporter caméraman. Hussein Ndala Azali Mutoyo asaleli Congo pe. Asaleli Congo. Oh le lope toyepe na poto tozo continuer pe ko la Congo via émission o nazanango awa solo la pona Congo pona ko vulgariser information sensibiliser bana mboka o bazali na mukili ya poto awa ba diaspora nyonso ba o nini ezoleka na Congo o nini tokoki kosala mpona Congo ekoka kokende liboso donc nazali awa na poto ndenge toza na awa na société oyo tokoka kotombola mboka na biso un jour ekoka kokende liboso. Ben, voilà pourquoi je l'ai dit, c'est un collègue, parce que toza na awa na kata Solo la vérité et c'est un collègue, c'est mon confrère. Il est Azana, parti na politique. 100% politique, qui est côté wana. Nga Azana, dis-moi tout. Alors, papa, ocho lo balika moko ya kitoko sikoyo ke uti na RTNC. Lelo ozana biso a toza ensemble ngana yo awa. Ouais. Est-ce que vous pouvez expliquer la situation actuelle? Il y a Sikobo, il y a RTNC. Maman Langaï, collègue, situation actuelle à RTNC est à Passi. RTNC, Batouazole, est un moment monko difficile. Batouazole est un moment monko difficile. Batoubazana est un loïke, Batoubazana est un loïnene, Bazolanda biso. Nabandaku, Baolanda biso. RTNC, Batoubazo souffrir.
bato bazosouffrir na RTNC soki nalobi bato bazosouffrir mama bato bazosouffrir salaire eza ya malonga te salaire eza ya malonga te RTNC oyo toyebaka tam-tam d'Afrique etikali kaka ya Kombo etikali ya Kombo mama RTNC etikali ya Kombo. Donc pour dire situation actuelle siko eza chaotique. Chaotique na RTNC. Yango moni bato basalaki sitting semaine passée l'esplanade de RTNC de Koselo Tutuma a roché la biso image à Romona. Bato basalaki sitting l'esplanade de RTNC. Bato bako revendiquer mon solo. Bato bako revendiquer mon solo. Bato bako revendiquer mon solo. Bako zo salaire à malonga te. Baja bako travailler butu moi salaire à malonga na RTNC zate mama bato bako souffrir comme on a mutu directeur. Azana salaire à malonga te. Donc, si je comprends bien, c'est là un mécontentement. Et on va un mécontentement. Si. Soko monagi sitting wana mécontentement neza pour la salaire eza malonga te. Comité de gestion actuel ebe etali bango te. Etali bango te. Comment c'est etali bango te? Po ba ko bundela basalité. Ba ko bundela basalité. Basali butu moi bazo kufa. Mama oyebi na RTNC mutu soka kufi bako bimisa komona $900 ou bien $1000 ba pesa na famille na yo ba kunda yo mama avec $1000 ba kunda na famille na yo avec $1000 ba kunda na famille na yo et puis suki wana te après 6 mois ba kati be salaire no ba kati oh, bakati ndenge. Famille ko so sous salaire te yebisanga mama otiki bana bien 3 ou 4 bana batangaka. Bana ba continuer classe ndenge nini. Pour salaire à papa bakati. Ndenge to mona na ba société mususu te to fute de compte final. De compte final na RTNC ça la raté soko kufi yeba que de compte final na yo après 6 mois obeo quoi et sili. Des comptes finales les athées et le retour au bout de la boutique moi des comptes finales faut son en RTNC des comptes finales entreprise monnaie logo la RTNC ba tu vas kufa boutou moi za Sony mais c'est quoi vous aurez revendiqué qu'est-ce que tu peux dire vous aurez par rapport à Ndengozo Babazo Kasoni Makambu basali manifestation lobby mais si que qu'est-ce qu'il faut en fait qu'est-ce qu'il faut pour changer cette situation peut-être que qu'est-ce qu'il faut toucher pour ne bouger à ta mamouké parce que situation boy talaga na Congo na biso c'est pas évident maman na ngai situation actuelle te zo senga ba kambia sika to mela maite to cha bebe nini na ko bomba te je sais que je vais diriger RTNC. Ceux qui n'ont pas bon pour nini. Ceux qui ont un manager à Malamu. Ndako ketelema. Lelo toza awana. Po toza na manager à Malamu. Alini musala na ebiso pe to salini. Zolinga musala. Toza awa. To komona studio kitoko. To komona ba makamnyo kitoko. Po alini musala na ye. Yo pe tango yo kosala. Ngape fona kota na rythme. Ya chef nanga c'est ça bato bako diriger mboka bako diriger ndako na RTNC bazali o soka ye ako diriger bazali naza na problème ya Sylvie Elengete mama naza na problème mama DGT mama DG naza na problème na yo te comité de gestion na bino mobimana na problème na bino te mais problème eza mosala na bino eza malamu te mosala boyo kosala na RTNC Sony baza bako kufa butu moi ozokoyeba ndenge nini ya kolandela salaire ya un agent na yo ekomata te tomoni baministère
oyo baza sous tutelle ya ministère ya média basalaire emati mais RTNC ezomata te tosala nini excellence muyaya RTNC esala o nini me nga nayebaka mpo na memo oyo topesaka mokonzi ya mboka memo wana ti lelo mokonzi ya mboka oza papa yoka kolela ya bana yoka kolela bana ya RTNC batata bakoko butu moi memo wana bapesa yo nga boye na mama nièce bapesa yo memo na maboko ne bembe ya pe asona papa na biso kwedi maimputu oyaka ne bembe ya papa kwedi bapesa yo memo boye tolanda yo kolanda na memo excuse topesa yo memo na memo wana nde esalaki makambo bato mosusu babimisaka ministre amona biso mabe me ezalaki droit ya basali papa mokonzi soki memo na biso tiaki na tiroir olobi ke bapesa yo ti lelo bapesaka yo te papa benga bato bazali na RTNC bakopesa yo memo na yo tomona loka memo wana seke ndenge opesaka na mutu na parsec pembeni memo wana babombango donc souci bapesa déjà solution vu que yo ozali awa solution wana vi nga nazali awa oui soko solution ezwami nga nazalaka awa liso na nga ezalaka Congo information nyonso soki oleka na Congo na 10h J7 10h10 5 ngai ndala si nayebi surtout ya RTNC ya mboka mama nga ndala si nayebi mais c'est ndala tu vois il y a une citation nanana bah ça va à l'écoute nazwaka po musala nga nasalaka oyo nga nazalaki reporter eza musala reporter aza mutu azozwa information toza bato tozosala na double casquette journaliste aza mutu asalaka information aza na makambo ebele toyebaka makambo ebele soki mokonzi ya mboka salaire emati nga na minute oyo bakoyebisa nga yaya salaire emati mon frère salaire emati chef de l'état tala situation RTNC bato bazokufa na RTNC soki bazokosa yo RTNC bato bazokufa matisela bato salaire faci beto matila bato salaire na RTNC tamtam d'Afrique ezokende kokufa matila bato salaire na RTNC tamtam d'Afrique ezokende kokufa lelo RTNC bato bakomi kosakana na RTNC. Mais à l'époque, père son âme, quand il y avait M. Ernest, c'était Ernest Kabila. Oui, Ernest Kabila. À l'époque, ça maman. Ça marchait quand même. Maman, père son âme, Ernest Kabila, négocier la routier, la image à papa, photo mona, le Bengaga Moïse. Ça se passait bien. Maman, Aza Moïse. Ok. Les leçons na salaire, c'est exact pour na papa. Ernest Kabila Ilunga. Tono benge mai mai. Tono benge mai mai Ernest Kabila mai. Maman, asalaka à l'époque, yena kipolongo mukambilwa pe asonam. Basalaka na ye. Basalaka ye kipolongo DG. Mai DG ya. ADF Modilo wa Malemba. Moussa. Oyena mususu balaki na badimsatere bakome kiminga mais ntango kipolongo mokambilo atombe malade mai azwi ngwende mama mai asala kaka 3 mois ya pamba intérim RTNC zwi esengo elongo efungwami mai asombi babisi mai asombi Ernest Kabila sombi babis afuti banyongo société azalaki nango bongo siko babis ezalaka te mpona RTNC mama zela tozokende mai abandi kaka kosala RTNC tomwama apesa visage baye kolongola mai tolela
balongoli mai ne bonga ndenge tolobaka mboka na biso Congo soko osala malamu bakobundisa yo lelo tokomona ngona mama Constant Mutamba balingaka mutu osala malamu te na Congo soko osala malamu bakobundisa yo bakotika yo te bakokende na yo na echelon nyonso bango kuna fo yiba ale bango bapuye yo soko boyi bapuye yo te mai alongwe tolela atiki biso na salaire oyo ayakobouge biso wana tolela ancien chef de l'état Joseph Kabila Kabange honoraire azalaka na banteni na ye na omoni ndako na RTNC banteni bayali mutu mosu okomoneka journaliste aza na ye ka ndenge wana aza na ye soko ndenge nini te mais asololaka na mutu asololaka na mokonzi RTNC omonaka ndako wana omonaka wana antenne c'est-à-dire aza tene ya chef azwaka bainformation apesaka ok oui apesaka bainformation eyaka mpona RTNC citation RTNC nde ezokende ndako wana eyebani na bato na ndenge akosakana te mais aza influent te moto yango okomoneka kondima te mais asololaka na moto asololaka na chef bainformation ekenda bainformation na abi na yo madame ekenda ancien chef de l'état Raïs Kabange ayoka kolela ayoka apesa instruction bazongisi mai mama mokolo wana ezalaka nde tika c'est bien mama tika c'est bien feti ya ndenge moko ya kosakana te mai azongi na ngwende feti ya kosakana te mai azongi na ngwende mai aye ayekuta biso na salaire akuta biso aleli mais azongi après combien de temps si je me trompe pas na bosani mais je moi temps moké une année 2 ans une année 2 ans te mai ko longwa na ye azonga suna RTNC ya kozwa à peu près so na bosani to be ba 5 ans blo mo ko loba ou 5 ans OK beaucoup ou 5 ans so na bosani te pour tango bakei kipolongwa kufi mai baye kolongwa après ekosala ki baye kotia comité de gestion baye kotia la biso papa Christophe Kolomoni Njibu ye paki na mission na ye mais mission ekatanaka mutasi asala biso ko signer contrat na DGDA mosolo mingi ekotaka mpona redevance atusha be mosolo wana te basispandaka ye be na makambo etali meeting ya PPRD nde balobaka mabe mpona bandeko mosusu ya mboka mosusu periode wana soko olobi makambo ya mboka mosusu wana ordre epesa bakolongola yo ni mwana excellence menda asispandaka Christophe Kolomoni Njibu mama Nicole azalaka DGA nde asalaki intérim na ye ya Christophe Kolomoni Njibu atika be misolo ye pa alingaka marke mwa elembo na ye na RTNC me misolo ane etikalaka ekabwanaka nango kaka ndenge wana nayebi sango opesinga réponse te natuni yo ngabi après papa Hermès est-ce que après ndongo osali beloge olobi tozwaki babus tozwaki makambo ebele est-ce que après babus wana ezalaka lisusu te mama babus wana ekufaki ntango aya yokuta susu société na pasi aleli abi eza defi na ngai na kolemba te mama bokonzi babotamaka na yango muta koso te kokaba babotamaka nango bien sûr kokaba babotamaka nango mama mai mpe asonam ntango ye abundi lisusu na mosala redevance na ye wana oye mutu asala akende na basena akota babiro tobenga ye mai ti tobenge mai kosakana te ayi matata papa wana ye mutu azwila biso mbongo wana oyo lelo toobunda azongisila biso mbongo na biso ya redevance mai mutu azwila biso na Sénat akoka kosigne mai
ayeba ndenge ya kosala management ntango azongi lisusu eloko na ye wana mbongo ebima comme système ekoma na mboka na biso mbongo soki ebima ekoma okende bestance moko bo mbongo wana redevance eliamaka ebandeki koliama na régime ya kala régime actuel mpe bakoti be lisusu na potopoto ya koliaka mbongo wana ya redevance ya RTNC po lelo soki bapesi RTNC redevance na ye tokolelo tokolela te nga nafanda na basyndicat biso nzambe apesa biso mayele toyebi kovanda na bato place moto azobeta lisolo ya malamu akobanga kobeta te abia ndala ayebi kojoue likambo nga te toza no boye mutu moko azotonga yo nakoya kobetela yo te mpo na kopanza mboka nabeta te nga fo nazwa information mpo nayeba ndenge nini un jour na partage bino na ndenge akimia nga ezala ndenge na nga ya chance na nga oyo lelo esalaki meme na bakonzi ebele bana mboka na nafanda na bango ekozala ova andala tu eu chef nazozela yo c'est ça mbongo wana ti lelo ya redevance basi maimai abundi amati mwa salaire abundi mpo salaire ekoma bien ntango aye asomi su babisi ye mosala na ye asomi su babisi asomi na bajipe na bamituka mpo na biso bareporter tokendaka na reportage na mituka bookende na bajipe bookende reportage na bajipe baminibus ya bien bazalaki ye mai Fredi Mulumba DGA mai abundi mais mutamala umelaka te mai akufa tolela toyebi esili RTNC esili Kabila Ernest Nzambe chela papa na kimia na lilita na ye Kabila Ernest Ilunga kimia eza na lilita na ye mutu nyonso na RTNC atikala toujours na basouvenir ya malamu mpo na Ernest Kabila Ilunga eloko toyosenga mama Sylvie Elenge omoni bilembo oyo babengaka basisa bidimbu yango oyo Ernest Kabila Ilunga tobengaka mai mpe ya soname asalaka mais peut-être que oza sukuna te boye ta mosusu bamatisi mwa mama nalobi na yo nga nazali reporter nga nazali mopanzi sango nga naza na bainformation à tout moment naza na poto ozokobundaka na mosala oyo tobengaka kayu oza mpe lisusu na mosala oyo toye lisusu oyo ya etandoike nazala bien informé t'inquiète je suis bien informé t'inquiète comme tu me vois kasolobi ka makambo ya salaire mais oza mpe na situation moko boye baimage ya mama zela nasilisa omoni bato bakodirige ndako wana ete nse baza mpo ndako wana etombwama naregretaka tosalaka sitting moko ntango Ernest Kabila kufi fale totika Fredi Mulumba tokoyeba na suka Fredi Mulumba ndo obunda mpona mbongo ya redevance bapesa yango na kompani moko te ya sud africain me tokoyeba yango na nsima ministère na biso eyebi likambo oyo na koloba mais elongolisa Fredi Mulumba na mosala toyokoyeba yango na nsima fale pa tosala Fredi Mulumba sitting asalaki na mabe na ye mais c'est un papa correct Fredi Mulumba correct mboka na biso bata correct e moto bungaka baya bato fo bazalaka Fredi Mulumba papa nzambe akopambola yo na vi fo kondima malamu ya motu elenge nga naza mama elenge naza na problème na yo te mama Sylvie naza na problème na yo te nga problème na nga ezali kaka
condition de vie ya baninga mpo nga moko nauti na ndako wana na souffrir na RTNC. Mama ntango bitumba ezali Kabila na Bemba biso tolala na RTNC kulutu nanga Zakari Bababasu est témoin. To travaille na kulutu nanga Zakari Bababasu pendant une semaine. Nga na ye na chef nanga paix à son âme Ngoicheni. Aïe chef de section Ngoicheni. Avant comme chef de service paix à son âme à Satika biso Ngoicheni. To vana na RTNC pendant une semaine et demie. Wana mboke soko ndongo wana masasi entre Kabila na Bemba. Mama nasali mboke nasali Congo. Tango wana collaborateur. Nambosa na mukolo ngote DG Kipolongo akita mbangu na bureau. Ayo wana to vani na esplanade. Abino mutako bimaza soute. Bisunu so to wana musala. Abi même nga na ozonga sunda goute. Et pas zonga nda goute. DG Kipolongo personnel. Mama batu balinga musala bali. Comment ça va kufa bo? Bakufa. Kipolongo mukambilwa. Batu balinga musala bali mama. DG Kipolongo akolala na invest 6 heures yana sa côté RTNC. So à côté 6 heures akobima RTNC au mona 2 heures du matin yo wana ba escorter ou 3 heures du matin à son RTNC. 5 heures moins il a côté mais muto alala ko bien la raté. Na yeba kaloba nanga mon fils salela mboka un jour mboka yo futa yo. Mboka yo futaka yo. Bato bongo. Pe a son âme Kipolongo mukambilwa. Azalaki na mabe na ye. Mais pona musala, longonia. Pona musala Kipolongo mukambilwa, pe a son âme longonia. Longonia. Nga na ye RTNC à l'époque, DG Kipolongo mukambilwa na 2003, nga na ye RTNC. Nayebi to bundeli mboka wana to bundeli RTNC lelo ko sala nga pasi batu bako kufa pona bo mosolo to kufeli batu ebele mama ba réalisateur aminene Jean-Paul Botulu batu minene ndako wana formé batu mama même ngayo lelo touche à caméra ndako wana nayebaki lo côté RTNC de formé nga Fona ça la claire. Ozu batoloko ba Sylvain Kalonji Pan. Sylvain, un grand réalisateur. Ozu ba directeur Njuzingoy. Bazali ba cadrer wa encadrer yo o sepeli. Soko ibi musala te seke mutuna yo otanga ki classe malonga te. Ndako nozomo. To vani na bitumbana na biso ya Kabila. Na Bemba masase ndonga bi ngai na chef na ngango icheni lelo ngo icheni akufa azo mbongo na ye kaka 6 mois bana na ye ngo icheni atika bana bazembele batika bana ngo icheni travailler pour la Congo. Siko nini pour par rapport à tout ce que tu viens de dire et comment ça se passe là-bas. Donc le but qu'on a besoin va changer ba situation changer ba matisa ba to ba salaire mama ba dirigeant ya bien mama pona ba dirigeant bien na osinga na mokonza mboka botala kaya RTNC ba to ba ko diriger RTNC baza oju ba to lokola ba Blaise Bokokia directeur Blaise Bokokia bazali oju ba to lokola ba directeur Blaise Bokokia bazali Ozuba tulokola Chantal Kanimbo mama Bindele ndekono mwasi wana Chantal Kanimbo Mundele yes alaki soto sa l'émission sur émission Sili AFCK chef na songo Cheni j'arrive so abika j'arrive bo pesa eka 10 minutes moi pe 10 minutes ko gite aye na bureau chef liste bimi liste yana pe na ngonga lelo
ya lokola neti baopesa yo na mutu moko 40 € bien 50 €. Na Congo sikoyo loko baopesa $50 na émission moko osala ye kaka ya Chantal Kanimbo. Mundele mama mundele. Madame Chantal Kanimbo mundele. Mokonza mboka bato bakosunga ndako na biso na baza. Osu bato kwa ba madame. RTNC fo mokonza mboka nde mutu a. Mais koloto yende mutu asignera koloto te décret présidentiel te. Soki lelo opesi biso osigné na décret présidentiel na arrêté na yo oteli biso DG Blaise Bokokia et DG ya Chantal Kanimbo PCA Titi Lenzo mabete pour yo soutenir Maman Moussa les a malongate mais gestion na mes gestion même ata soki lelo ba che Blaise Bokokia na ngwende so asali mabe na kototola ye na kototola Blaise Bokokia so ba PC poste lelo DG na RTNC na kototola ye na kototola ye na okipete kono directeur Blaise Bokokia na kokotela ye te na kototola ye oh non madame Chantal Kanimbo na kototola ye mais ndenge bazanga na succès ya ndako na RTNC ba kotombola ngo ba kosala défi ba kotombola ngo ozu bato lokola ba directeur kabala mwana mbuyi mama ba ikoni ba na ndako wana kabala mwana mbuyi ba ikoni ba na ndako wana mama na oltangilo bakoma excuse bakotombola ndako wana chef de l'état pe utobio mokako swa totombeli yo beton e tokotombola yo bongo Raisi Kabange totombolaka ye mpona nini mpo azongiselaka biso mpe ya sonam Ernest Kabila ilunga te toyembelaka Raisi azalaki ndeko na ye te ndeko na ye te kombo kaka d'accord ok kombo kaka me mutu moko alingi mosala non Ernest Kabila ilunga mpe ya sonam non mama alingaki mosala Katange wana alingaki musala papa wana alingaki musala mais bolingi mbongo ba image na bino c'est pas trop mama image ya botika biso RTNC pe kimia image tokokufa pamba bokufa ndenge ni ezaka ba image ya RTNC bokufa ndenge ni mama biso torataka eloko te soko moni biso torate eloko yaka nango biso te ezaka nango bato mosusu borata mingi te torataka te mama RTNC wapi mais eza nani siko kasi image mama RTNC te mama lelo omoni eloko ebengi football eza na bato oyo retransmission bakoma koteka soko oyebi te nayebisa bapréféré bakende kopesa yango na agence bapesi yango na agence bapesi na agence je comprends pas explique-moi un peu ndenge lelo tozali awa na solo la vérité misala oyo esalema malamu te mutu moko waye PDG mige biso tongi tosala boye biso mutu okokosala eloko wana bie PDG mige abi te ngai nakopesa bino espace na esika na bato na nga me mpo napesa bino biloko nyonso te esimba te ke bino moko boya na bato na bino ngai napesaka espace esimba te bosala na biloko na ngai epe nani voilà je comprends bien parceque pa na biso na RTNC esalama bongo te retransmission omona bapesi na agence oyo bino kopesa agence asala match ye aza na baagent qualifie oyo bakosala match omoni match likambo oyo ebengi sport eza na caractère nango eloko nazoloba ndeko na nga selo ayebi likambo oyo ebengi sport eza na caractère nango politique omonaka émission politique eza mpe na caractère nango bafilimaka boyo ozoloba makambo ya sport sikoyo tokende na journal télévisé ou une émission mama sport wana eza nini mama journal télévisé tobimisaka eloko bien mama mafuta mama image yaka mafuta mama tala omoni eloko na oyebisa yo RTNC eza na bato oyo bayi mosala soki azosala elo mosala okosepela image mafuta mafuta na plateau na mino ezala wana mama plateau koma design mama Sylvie Elenge nasepelaki namonaki na plateau bosali oyo bodedi yango directeur Henri Kasangana
Mbengu, ZBD, papa, bonne guérison. Tikana chitena na likamupe muke mama limbisa. Bandeko, bozela kosunga papa Henri Kasanga na Mbengu te soka kufi. Bosunga papa Henri Kasanga na Mbengu nenge aza vivant. Aza sérieusement malade. C'est qui? La RTC. Aza papa oyo asala kombo a présenté ba journal Henri Kasanga na Mbengu ZBD. D'accord. Tina zolo ba bobaebi aza ba icône ya RTNC. Omoni na eloko bengi télévision ezana ba bateau baza ba vedette journal à 20h, journal à 19h, il y a 7h, ezana ba vedette nango. Oui, non, 20h, c'est Madame Chantal Kanimo. 20h, c'est Madame Nicole Dibambou Bouanga Kitoko. 20h, c'est Madame Guidil Boalia. 20h, Madame... comment le nom? Françoise Bouela. On a autant de combo. Pilier au Simbi RTNC. Françoise Bouela. Françoise Bouela. Maman, bon, vandi na mona moi Françoise Bouela. Ok, on maman na sala li comme na sentimate. Na ko sala te pour na obna na sepel sayo. Tu sens mu tazo présenter journal oyoka. Tu es en face de qui hein? Françoise Bouela. Olongo wana Blaise Boko qui a Sanza. Tu as présenter journal, ozo senti même ta façon ya ko présenter journal. Tu vas aimer. Tu vas aimer. Tu sais, aujourd'hui, façon, directeur Blaise a présenté le journal. Françoise Bouela a présenté le journal. Sanda Nyangita a présenté le journal. On sait pas là. Aujourd'hui, madame Loga va Titi Lenzo. Le loba va au monde à rééchouter. Bazali. Titi Lenzo. Soit présenté le journal au CPLI. Sans compter Ndenge Yozala qui oute Kikuna. Ndenge oute Kikuna. Est-ce que RTNC, c'est une chaîne qui est vraiment regardée dans le Congo? Maman, tu as regardé Tigana. Ou bien, nous sommes sur les qui est. Tu es sur la RTNC. Ah, mais mon finger a bisouté. Oh, tu l'as dans la moté. Tu l'as dans la moté. Oh, tu l'as dans la moté. Madame, s'il te plaît. Oh, tu l'as dans la moté. Mais sans qui a information, ah, tu es RTNC. So RTNC, le biga, pas. Maman, tu auras suivi. Maman, tu as suivi dans le bina yo, RTNC a suivi dans le monde. Tu as tam-tam d'Afrique, tam-tam d'Afrique. RTNC a suivi dans le monde. Chef de l'État, Sunga RTNC. Tu as slogan, excuse-moi, Basali na RTNC, SOS, tout Sunga RTNC. Mon konzambo Kafati Béton. Sunga RTNC Baxela biso mosolo batuba koma na salaire à malamu batuba ko kufa na RTNC batuba ko kufa na RTNC salaire eza misère médiocre please batuba ko kufa lelo ba mama na biso bomengo bakei ba mama na biso bipendu batikali wana bosunga ba mama na bali ata salaire kitoko ya suka ba mama bipendu. Boko yako sunga mama bipendu soki akufi ne boye na beloge belé mama bipendu lelo aza en vie bo sunga mama bipendu alongo ne sika azali bo matila mama bipendu salaire na ye mama bipendu asepela na carrière muneno mama bipendu asali to sala bato belé batiki biso ba lushima njate ngana travail na ye mingi lelo lushima tika biso njate bana na ye ba souffrir. L'État congolais, Moussala, oh, Lushima Saleli, l'État congolais, bah, il vient mot. Lushima tika bana. Bana Lushima bazotanga. Mais n'a la rosunga bana wana. Mais ce qui salaire yagi malam, ce qui te bane kozwa. Bon, on a biso, bien n'y sur le nini susu. Ce qui mutazo zwa nini des comptes finales na. Des comptes finales on a ngoko sunga Madame Lushima. Ngoko sunga mama pa ikongela ngoko sunga ye ngoko sunga mama na biso angaka boko la bana na biso mais tant que des comptes finales les até nana kosunga bana Lushima nani
baza ebele oyo batiki bana na RTNC baza ebele baicone oyo na bino baicone mais le quoi ils ont kuna te donc c'est qui va penser que c'est final non maman il faut na bundela po eza esika oyo na uti lelo so nga naza ndala naza usene oyo na bengi ndala RTNC te formé nga si on a bien soit déjà des comptes final nazwa ngote te nazwa te donc code final na nga la lobaka nazwa po lelo soki na yebani mwa moke RTNC wana donc des comptes final no yango maintenant nazwa ngo te nakozwa ngo d'accord nakozwa ngo susi na nga ezali salaire à RTNC ebonga salaire à RTNC chef de l'état sunga RTNC Fachi Beton yoka kolela baagent ya RTNC bakokosela basyndicat baproblème oyo basyndicat bata M23 papa bata M23 na RTNC baza te bata M23 na RTNC baza te RTNC eza chaîne oyo au milieu du village. Combien de fois RTNC ezokufa mpo na mboka mais to omona bato bakompagnie mosusu bazwa salaire malamu toyokaa na soni yeki so tokezwa mbongo na banki mama omona moto ya ministère songo opakola omona 5 millions 4 millions yo koya na omona mwa 500 000 600 000 700 000 millions de nino ya salaire congolais oui en franc congolais ah ubangisinga kasi 5 millions wana mutu mama soko azozwa 5 millions soko abeti dollar omona komi na 5 millions 2 millions, 2000 dollars ou bien 2500 dollars, 6%, sur la pourcentage. Ah bon? Mais bien sûr, sur 700 000 francs congolais. Ah, maman, aujourd'hui. 300 dollars. 700 000, 300 dollars. 300 dollars. Mais ceux qui les l'ont, ils ont 1 500 000 ou bien 2 millions. À quoi respirer? Moutasuka na RTNC so ba comme c'est à 2 millions. To tchaka na dollar moutasuka na RTNC azwaka kata 1000 dollars. Chef de l'État toya kopesa longonia. Pour ba société muso ba kozo mbongo ya ndengwa na moutasuka za na 1000 dollars. Excuse. Pourquoi pas RTNC mutawasala musala ya pona mboka? Pasi mutu moi mama. Omoni kuna dollar la raté. So koti tongo. Oya ko bima yang susu 22h. Mutu musu so koti 19h a o yang susu 9h. Poni. Kasi uso sala mboka te. Usa la rotation, usa la mboka. Ah d'accord. Chaîne là la raté. Chaîne là la raté, OK. Mais ce que salaire muké. Allez, ce que image bima échographie, boko finga biso. Boko teka ngona ba agence. To mona ki on ndeko Chris asomba espace na ye pour na championnat. Aye na ba cameraman na ye. Bino bozu bo piquer kuna, ba cameraman nemba osala musala na ba cameraman do RTNC bazana monte. Ki sibanga zolia mbongo na ye. Na comité mais les gens ne savent pas ça. Ils accusent la RTNC. Mais quand c'est le nom de Sabinote, na lobele nous dernièrement na une émission sport. Le lope na émission na yo. Ba direct que beleza RTNC te mitasala. Il faut qu'ils arrêtent de faire les directs. Maman ba koyo kate baza matoyi mangongi système wana ministre pe à côté na système wana. Ministre opère ya sport roya à côté na système wana. Déjà RTNC à côté na système wana. Et ça système moko za makasité. Il y a aussi une image de wana. Kasi commission te ba on va dire mbongo na bango wana. Retransmission directe ba pesa na RTNC sala po ba gens RTNC sala ba mbongo ebimebele. Faut to pesa agence mo agence wana liendambu, ministère de communication pe liendambu, ministère de sport pe liendambu. COP o ba benga COP ba ba olia kanyaka l'état. Bon sport ayo sanina. Mais kasi yene be azana na nini? Na monopole. C'est comme ministre Didier Moudimbo ça mon malam. Ah maman, Moudimbo so ça malam ba obetele maboko ti. So ça malam te wabide maboko te. Na Orléans a nini ezali, foot ezali, Léopard. Maman, Orléans maman tika to fan to te ko sala analyse mbongo mi mosolo boni bimeki pona kaka Orléans. Détournement salami. Détournement. Eh, comment ça challenge à détournement? Deno ebi kiza détournement. Maman naza mopanzi sango nazo information à tout moment. Ngana ya poto l'objectif. Na poto l'objectif s'il vous plaît. Tina nepe na ozonga kisasa. Na opesa nzambe merci. Objectif nanga direct. Na ezala bato belé to sani mango connaissance ba wananga. Wana ba réflexion na mo boya malamu pe okene musika. C'est kanara.
J'ai des ambitions, mais je ne peux pas dévoiler ici. Non, les ambitions, on veut bien. Les ambitions, oui, tu as des ambitions. Moi, je vais acclamer. Mais ce qui est plus important, c'est que mais il faut pas non servir, plus... il faut toujours servir les pays. Oui, même si de loin, bon, les autres conception pour ça l'émission, tout sur le Congo. Parce que nous avons le détournement, ça minga pe dans le lobby constat, le détournement, pas y pas ça qui bon opé. Alors maintenant surtout il y a rien. Yo so matisi ngala matisi boya sport, yo matisi boya nino. Mais finalement qui vole qui on n'a pas de preuves, c'est les ont dit. Maman, au moni matata pone babimisi. Babimisi makambo to. Au moni boko na biso. Na côté la constater. Na loba kiangwa constat ce qui preuve ali na toto la constat ce qui preuve ali na toto la e na côté la constater na toto la e to yebi mboka wana balinga muto sala malamu te soko sala malamu mama akocha obeba kale si on a lobi te malamu mongo nga na lobi ke ministre na biso sport et au moins malamu yo lobi te mbongo baloba ki mbongo. Comment yozo toto la mutumoko que tu n'as pas de preuve parce que en ça les loko malamu. Maman détournement ya mbongo sport oyo bakeko sala formation oyo sengela ki po ba robeta match ba beta na Orléans la preuve ali. La preuve ça maman. Tout ça na solo la vérité. La preuve ali. Et tout sur la vérité quoi. La preuve ali. Ngana osenga na excellence. Toi sur la vérité mais ça dis-moi tout. Tout le bagnon et cause on peut faux. Mais tout le bon. Dis-moi tout. L'émission oyo dis-moi tout na kata solo la vérité. Na kata solo la vérité. Dis-moi tout na kata solo la vérité et le bito lo bagnonso. Oui. Na ko lo bagnonso ngo ya on a bito maman excellence die budimbu esika zali. Dis-moi tout ba lo bito lo bina yo. Salé la mboka. Conseil na OPC ya moi. Asa la mboka na bosolo. Kasi déjà ko déplacer ba joueur wana ko ya ko ba beta awa boye. Ba prime na bango ba mbongo na bango ba ko beta à l'étranger. C'est déjà quelque chose. C'est déjà mais ba clé pas ba mona mosolo ngo pe et comment et en plus yo kanti a clé so ba pese mbongo ya yo so monta ba pese. Mama to yebani moko to yebani. Na lobino kaka to yebani. To yebani eza pasi. Na détournement oyo salemi ça passe. Na ope tozo kapé na justice et ça passe. C'est que nous voulons au Congo, nous les Congolais, même si oyo baza na Congo, biso atoza na diaspora, ce qui est plus important tolinga mboka wana. Tolongola mboka wana na kesani. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. On est en train de parler dans la convivialité. Je suis d'accord avec toi. Peut-être par rapport à ce qu'il a vécu. Ce n'est pas parce que Aboko Kende. Abaye parce que le nombre de fois, je ne peux même pas compter. Ok? Mais il y a des choses qui m'ont déçu. Je vais toujours partir. Mais au break mokoboe pour un petit moment, au lobby, je veux encore. Au talabozo ça les locaux, au ça n'a pas ce exemple bête. On est en train de parler. On a pas ce exemple bête. Au lobby na ça la école des métiers pour na bana côté à Kasangol. Ok pour nous papier pour nous matek boba d'école wana ba ebiso mutona zo ebisayo ngana rolia nini na kati ya ngana intérêt na ngeza na nini na kati. Ok, quand tu fais ça, tu fais avec ton argent. C'est un découragement. Mais pour un papier, pour signer, il faut que ngana futa mutuana. Non, futeni. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un peu mitigé, hein. On ne peut pas commencer à condamner les gens. Mais sauf qu'on regarde des choses de loin. Et comme il priait, le président Félix, il faut bâtir une prière. Parce que il est moko boy bitumbe à makasi. Bitumbe sa makasi. Parce qu'il ne décide pas de tout en fait. Il ne peut pas avoir la main à tout. Il faut...
En tout cas, Nzambe vraiment zalana ye na Nzambe aza mwasi na na ye. problème te mama. Nzambe a problème te. Oyo nga na kobakisa chef de l'État il faut otelema yo moko. Mais sans Nzambe akoka te papa. Naboyi Nzambe te mama. Nzambe deya asungaka ye mais oyo esengi na ye na minute oyo il faut atelema. Le chef n'a pas d'amis. So na lobi bongo na toujours moi ba Toko na débat mususu. débat mususu te. Toko ti débat mususu wana. Eza pasi so na lobi bongo ba tu mususu ba pemela mokonzi ba omona mokonzi lokala muninga na bango. Ya mabe. Le chef n'a pas d'amis. Eh, mais tu sais, quand quelqu'un, le cœur est bon, ceux qui montent, tu peux changer. Madame, na pouvoir cœur et la bonté. Na pouvoir, faut ça dur. Eh bien, ça dépend. On ne peut pas changer son cœur. Hein. Je suis désolée. Il faut changer état na été le kwanga le bobina na comme monter mama bé. C'est impossible na comme monter mama bé. Il faut azala le strict. Strict wana il faut azala déjà de caractère aux apenza na leadership pour le lelo na za strict. Et là le comme tout le monde le bine alla ta esprit à Mobutu. Ben c'est pas donné hein, papa. Yango na lobby que Nzamba za na ya accompagner na famille na yeba accompagner parce que c'est pas facile ce qu'il fait. Avec tout, comme ndenge lobby entourage eza mabe. Entourage wana ndenge eza mabe wana pona vraiment yé moko akokate papa le to ko vana na otam sozo lingano ngatenga na yeba ndeni. So Nzambe tenga na yeba ndeni. Bon c'est bizarre. C'est bizarre. C'est pas facile. C'est bizarre mais to sunga Congo. Ouais. Kosunga Congo ngo peso to sunga Congo ngo na koloba pe boy to sunga na biso Congo te. Te na misala. Na misala. Na koloba boy to sunga te to koloba te to lembi to sala be mission be. Biso to kolemba te. Biso to sunga Congo na misala. Na misala ko. Na koloba te na misala. Au sali comme on dit tozo même une pierre à l'édifice, tozo continuer zo mata. Sinon c'est pas possible. On va parler, on va faire des émissionnettes. Rien ne va marcher. Parce que quelque part, s'il y a un mauvais, moi je dis toujours, même tout autour de chef de l'État, s'il y a un mauvais, il y a aussi un bon. C'est ça le truc. S'il y a un mauvais, il y a aussi un bon. Il faut qu'on soutienne les bons. Voilà. En tout cas, des bonnes choses. Toto sur la masolo moi qui toko les cana. Toko mina actualité du jour. Hein? Dis-moi tout. Dis-moi tout, voilà. Explique-moi un peu les... Est-ce que Mahamba légende, non? Tu connais Mahamba légende, pour y avoir une photo bête, tu connais RTNC. Mon confrère a lobby sunga RTNC. Donc, si tu connais Mahamba légende. Ah, Mahamba légende. Oh, ils ont des problèmes, oh, ils ont la battu. Oh, nga wario, oh, nga boy. Oui, c'est bon. Mais c'est bon, les gens des Amamba Warrior. On a contexte. Ah, d'accord, ok. Tu sais, notre frère Fali Poupa, c'est un bon musicien. Par exemple, il faut PC Bello Gébélé. PC Bello Gébélé, il y a une mélodie qui toque. Fali Fali bien. Peut-être c'est bon. Eh bien. Tia Bani Natala l'attend. Zambe Moutou Aibi élévation à Moutou. Les lots tia komi boy a mérité naï. Mais Ali Kamaro Benge légende. C'est Aza légende. Ah bon? Aza légende. Mais c'est un bon artiste. Un minito, c'est une icône. Pour la musique, c'est une icône. Mais les gens, Azana, talent na yo esengeli. Totika ko sala ba biloko mususu. Polémiquer, c'est pas bon. Les atanaye, to pese beloge na ye, c'est bon artiste, c'est un bon musicien. Na ba tube nyon so beta, ils ont cartonné toujours. Donc, tout peut ça y beloge na ye. Totika ba blogo isa ya kokendaka Jean-Marie Kassamba machin non c'est pas ça na te. La minute to peut ça
musicien na biso beloge tosunga ye akende liboso non pas tozongisa na nsima ya okende na badivergence ya bien te. Ouais, bah, polémique à deux balles que les gens ne comprennent même pas. Moi, je ne comprends même pas comment il est à niveau. Voilà. Ben, alors, ce que le lobby fallait, tout ça, ce que le lobby fallait pour pas. Aza icône, Aza, il chante bien, il émerge bien, Aza na musique na bien que tu apprécies. Bon, ce que tu changes, ce que c'est jamais que ça va ce qu'on fait. Bon, Ou bien le wata. bon, attention, le bagi faire, n'a pas pu faire pas icône te. D'accord. Non, boy, on peut-être. Non, boy, on te pour wana, Aza kutu ndeko nga muumbu, ponga na muumbu, autochtone, na muumbu. JBP, papa chéri. Papa chéri pas à légende te. Kofi Olomide. Ah, te yaza légende. Ah. Te photo lo baba ba vérité hein. Eza malam. Kofi aza légende. Aza légende. To linga te mutu so lelo aza tende to lo baba bola mbele. Ça ne sert à rien. Nga préfère mutu tant aza en vie bo pesa ba bo jeter ba fleur na a mérité na mais so lelo aza te beaucoup de discours, des beaux discours là. C'est inutile, il est déjà ça mort. Vaut pas le coup quoi. Ça koufi déjà. Ça koufi na. Tant aïda mo mo bo pesa des points. Et ça le quoi ne to le bali kamba directeur Kasanga na Mbengu. Excusez nga rozonga lango. Bosunga directeur Kasanga na Mbengu ZBD. Bosunga directeur Henri Kasanga na Mbengu Jean-Pierre. Henri Kasanga na Mbengu Jean-Pierre. Et c'est aussi bosunga directeur Henri Kasanga na Mbengu Jean-Pierre ZBD. A Bétiango 3 fois. On l'a bien 3 fois. Parce que naebi aza icône parmi bateau ba sepeli ici batu na mboka Congo na be formation au batu balanda na RTNC qui 20h Jean-Pierre Henri Kasanga na Mbengu 7h Jean-Pierre Henri Kasanga na Mbengu tant mutu ana tombé malade au sungaye au salisaye soki sengi bobimisa na mboka wana bobimisa papa directeur Jean-Pierre Henri Kasanga na Mbengu azwa soin approprié même na Maroc même na France ça sera une bonne chose bozela te akufa boana beau discours c'est pas la peine Mais pourquoi le lobby explique-moi un peu peut-être que je comprends explique-moi pourquoi le lobby Kofi Légende fallait icône te Kofi azana bati bébélé Kofi azana bati bébélé fallait pas en rebelle oui il fallait pas bati bébélé mais via ba bilo rebelle mopa wasali en Afrique faut tout le ba vérité ba mise belé na ba salité tokoye ba valeur na e mukolo ramba ozala oui que au pesinga réponse te Kofi aza légende fallait aza icône. Là, tu dis, ba exploit, ba makambu of Kofi asali en Afrique. Il faut ton dimai. Amenga pe na lobano na ndimi pe mambo fallait asali pe en Afrique. C'est pas ça qui fait que y a la icône, y a la légende. Moi, c'est ça que je veux. Ok, nenango quand on a exercice moins simple, hein? Tu sais, ba parcours oh ba grand mopa ba sali lelo ba fali ba joana ba parcours wana to ke nango na banité ba parcours oh ba grand mopa ba sali ba mérité cause la légende même lelo so pas na été c'est bon fali pe na niveau la dimension comme nango aza dia niveau munene écolo international. En parlant de mon pao, j'ai entendu encore une histoire, cette histoire-là qu'on a déjà entendue, et zongi les sous sur la toile, dit que moi en tout cas, ouais, j'ai bien piano. Le lo ebimi que Kofi a bengi moi en tout cas pour na lobane que bah comment bah viol souki makambuya. Ça, je ne sais pas. C'est quoi? Comment tu peux expliquer ça? Moi, je me dis c'est des rumeurs.
ben, va savoir si c'est des rumeurs ou c'est une vérité. Parce que là, c'est... Bango na bango ba bomanaka. Pourquoi, en fait? Parce que tous, c'est des musiciens, en fait. Tukuyoka bango nyoso. Papa chéri ya binisa biso biso wana wenge musika. Kofi to bina. Ponga na mona wenge. Kofi to bina. Donc, siko ba welela nini, comment bokoko la muselo mo bo elala ki bo la musango ke mona tsuka lobi azana ba voice ba nini ba audio. C'est quoi cette histoire? Bon, moi en tout cas, ils ont passé. Moi en tout cas, ils ont passé. Ce qu'on a baki qui est binadam, babotina e, anga kena eloko ninga kenda na ngote. Ce que loko ils ont en plein pour y mon nem talingi. Yé mon talingi. Ce qui n'a pas bon yé mon alingi pour l'année. Au moins, si on ligne et comme en plein été, il faut se taire. N'est pas sûr comprendre l'honneur. Et que soit en plein été, même à temps où tu as tout caillou, mais il chose calme. Est-ce que les Camerounais sont en plein? Mais bima qui non, pourquoi? Et bima qui non. Il y en a un petit bima qui n'a pas yéndem talingaki. Ce que lingaki te, est-ce que les Camerounais sont en plein? Non, soit même si n'est pas le bas, Kingandi. Sandalina, nani. Yemo kondem te azayi nanu. Auteur et actrice. Artiste alikam. Merci. Yene mo agi nanu actrice alikam. Mais almi yeba kite. Lelo hôtel alikam lelo ezuba mama la communauté internationale au bazar a na poto. La maman au basoki pa na makambo tali ba viol. Tant on tu comme banako la nanani nanana ba maman na bazo ki ngo ker basala ki nini basali pétition ba fundi jibe biso na to na poto to bi ndenge sale mara na likamba poto pona mosi moi si bozani na ndaku kusala na yo zungulikete so likambu yo ba obimisa yo batiki yo ba bise yo kende mais ndaku on ndaku za yo mais ba bimiso dit mais c'est arrête tu peux partir prends tes histoires et tu pars et ba rosela o tio zo ba bloko na yo moi sur 3 fois liste na yo o monsieur etikali wana etikali ba talanga après joana sur 2 fois liste 3 fois liste kende tu es bien ça les mara et comme moi si ana poto ngano to za na poto to ebi ba maman na tant bazo gen formation na et ça là il ba on passe ba funda de JB. OK. Ah oui. D'accord. Papa chéri akoki ko salaire te ya goya na poto ngulu soka e ben aéroport ba okwaye papa chéri aki muto yo akoka ko zanga même na matanga mwana na été. Mais ma région n'a pas de tango. Yo mon quand même pétition. Maman. Ou bien c'est les ondits ou peut-être. Nazolo balikambu oyo tozape na ba bato ba fiable eza nango nécessaire te ya kotanga ba kombo na bango na émission 10 mois tout et ça la bien été pour prochainement pose information fiable aux insultés. Papa, désolé, hein, je pose juste une question avant que tu me répondes. Parce que je me dis, Liboso, Nani, le musicien Séguin à Koufi, d'accord? Ouais. Bah, annulé concert. Avant déjà, bah, annulé qui? Ouais. Après Séguin, bah, annulé. Moi, na Koufi a été, bah, annulé. Donc déjà, avant Séguin, après Séguin, il savait déjà que, comme moi, na Soukase Bimaki, mais pourquoi il a accepté que Batiaye quand même n'a pas fiche Kazobeta concert, sachant déjà que Azan et Loko Moko Boexé, c'est un danger. Maman, au moins là, monsieur Zalaga, Ozana Bavoka, Zamutazana Bavokat. Jean Bedel Chituka, Azamuta Maele. Azana Batu, Azana Bavoka. Baba Neko la Nela Likambu. Ado batie concert bakati kamano ngosi la batie sous date musu bakati kamano ngosi la moi na kofi moi ya te batie sous date musu susu bo moni ke kamano peka isilité c'est en fait c'est ça que je veux comprendre un peu. Écoute s'il te plaît madame. Ouais. Au moniteur Musega va kufa dossier go go za la mesaï non na no ndengwana mais
ntango akufi boye komona dossier moko eza main noire moko eza na se bomeki kolandela yango na source fiable ti boye komona mama te main noire mpe ya na se osani ozala so eloko ya kosala te mama obi mboka ya poto so bajoue na likambo ya viol na likambo ya nini mpo na mwasi viol même ta mwana meni obika te oyebi yango bien na mboka oyo ajo mbulo papa chéri akomi nango akota boloko akoka boloko be mbulo nga mpe nakomi nango nakota boloko aboya nakotamwa na limemia nakotamwa na ndenge esengeli nakolinga te ozomona. En fait, c'est ça que je trouve un peu bizarre. 3. Et puis, tu balances quand même des dates, moko boye. Mais il fallait qu'on a dit Bosoto et mis balai, coupe court, parce que tu sais que tu as un dossier. Mais yo katite, bah continuer sous concert, bah bimis, hey papa, 100 € yo ebit, namboro. Bon. Ata moutaye na écoute bat bazo ya kota papa chéri, kaka pour la papa chéri. D'ailleurs en passant, coucou à toi papa chéri, j'ai bien piana. Donc je me dis, ce qui a yebaki, la première a yebi, la deuxième. Mais moi, j'ai la troisième. encourager que Aïbaï peut-être premier ou peut-être bien à Soukabo. Alors, j'aurai information fiable. Ah bon? Peut-être. Peut-être, hein? Qui sait? Peut-être, c'est possible. Peut-être. C'est possible. Alors, un mot de la fin. Dis-moi. Dis-moi tout. Dis-moi. Oui, un mot de la fin, oui, mais na rozonga na koto muso tuneginga wana. Yani. Pona mopao. Na likamwa mwana tsuka. Est-ce que ndenge mwana tsuka lobi ke bazo pesa ye mutu atindi ye aloba boye nungo kendagi na nga wana akoloba na oke makelele ebimaka pamba te c'est que ça no mona musique mama tout est possible. Babal nyonso ezaka possible. Na monde la musique bal tout c'est possible. Ça peut arriver que Kofi appelle Simoto. Pourquoi on appelle ça Moto? Ah, ben terrain ni moi sali mon pao. Yemo mon pao ben terrain ni asali. Pourtant on demande en tout cas confirmer non papa Kofi azo benganga et tout. Azana ba voice. Azana ba voice. Ce sont des épreuves. Ce que les examens bongo et tant que les gens n'habitent pas en boka, ils ont ma salité. Ils ont salité ma casse. Mais bon, comment on peut ça? Boyo kaka boyo. On a ça ba preuve, mais ba preuve exacte. Tozo yo kate, tozo monaka, tozo yo. On va pas croire. On va pas continuer toujours dans les réseaux sociaux qu'on croit, c'est que les autres disent sans pour autant avoir des preuves exactes. Des soubassements. Preuves exactes. Bon, ce qui est plus important, actrice elle comme moi n'en suis ça moi et moi n'en suis. Soka bimiso alobiso songo donc c'est que yemoka yebi mamba. Yemoka yebi. Mambazo le bana mambazo ça. Ti a tiré balle wana na mopao a yebi. Dans le monde de la musique maman tout est possible ba kuba eza monde mongo ya yanko. Yemoka yemba ngoti monde encore. Donc ezala mama mingi. Makasi. Congolais to lingana mais to lingana na bisote. Congolais to lingana so to kutana na musique. Tozala loka bata bamela la cigarette. To lingana ka soki na musique so to lingaka ngana lingaka fali yo kuno lingaka fere yo kuno lingaka wata. Hein? Donc ya onde to lingana. Donc que ça soit wata, que ça soit fere, que ça soit fali bango nyonso baza ba musicien congolais faut to pesa bango respect longonia bazo sala biso musala kitoko. To pesa bango respect. Bazo sala biso musala kitoko. Ezala wata. Ezala El Marabioche Fali. Ezala les padres ferrés. Faut to pesa bango ba respect mingi. Baza bato bazo sala valeur amboka na biso actuel. Si. Actuel les années bango. Non, c'est bizarre. Dis-moi tout. To komi na suka, to chuter na biso, to komi na suka. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à Dengue échange autour ça à Sikoyo? Si tu as un mot à dire. Maman,
Chers collègues, na osepela mingi, na sepeli pe, na émission kitoko, du moins tout na solo la vérité, c'est une bonne conception, idée, c'est génial. Pour na ko sunga, bandeko Congomani nyonso baza na diaspora, esika bazali, bako participer, et puis balandaka, émission bengi 10 mois tout. 10 mois tout ezolobela makambo nyonso. O sengeli katikati na mboka, katikati na communauté congolaise. C'est très important. To bima na ba divergence ya ba fula na sala kiboy, fula na sala mais soki toza koyeba eloko nini tokosala pona entre nous les Congolais, surtout na émission na biso ya 10 mois tout ekozala malamu. Nzamba sunga yo bokako swa émission na yo 10 mois tout ekende liboso. Merci beaucoup. Comme vient de dire mon confrère, dis-moi tout, ça englobe tout. Donc, awa boye tozo yamba batu nyonso. Eza concept mo ya sika, eza pona. Oza na témoignage, surtout naza na besoin vraiment ya ba témoignage. Si so lingi kutu to masquer ate longi na yo to sala yango. To ana besoin de témoignage. To ana besoin ya soutien, to ana besoin ba like na bino na ba j'aime na bino et ça là dis-moi tout bien. Toi on a besoin ba musicien ngana yamba a na okipete. Musicien, pasteur, artiste, chroniqueur, chroniqueuse, venez, on est là pour vous. Ça c'est pour vous ici. Alors à très bientôt, je vous dis des bonnes choses et bye bye. Solo la vérité.